ça va na bien parce que ça fout à bangoté maman argument toyé ah banda pas na ben fuka bana ezati on fait pas kende zonga so ba pour venir quand on va faire bana té c'est ça aussi faut pas trouver bana avant parce que nous pas foot à basenya oya bango bana basotanga et puis bana basotanga malamu té ba foot à bango Des bandes à London TV avec des Bruno original. De l'autre côté, en tout cas, bosunga biso ministre soki papa Fachi so moni esimba te longola ye ministre basé belé longola ye cha mususu po bansenya bayoka bien muto avivaka na mbongo na ye te avivaka na mbongo kosenga te avivaka na salaire na ye ntango enseignant azozwa salaire te akovivre bien te aotangisa bana bien te badiplome bazozwa ya bien te bakoki kosatisfaire. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Papa ya mwana salaki na première période mwana matela classe. Pour nangai ezalaka te. Mais ton ndimi yango quand même bana ba mata pona nini? Ba para bana ba difficulté ya foot à classe. Azobo ya mwana bandela. Ngai ma fille, fala bata 6e. Lokola za aîné de la famille. Na bande seli 5e. Ah bon? Pona nini? Na mona ki ke évolution azalaki na yango. Na oya komi na ngona gratuité. Cela veut dire bana ba komi ebele. Azo maîtriser les sous bien. Na mo lokale ti mona komi ambrier. Na tala sala ini. Na moni que non il faut na bandelisa ye pour a évoluer parce que aza ya liboso. Des bandes à London TV avec des Bruno original. A aider ba enseignant. A facilité par na bango. Enseignant a yé na gratuité bana ba ebele. Attends si moi na à l'aise. A vu prime na ya à l'aise. A vu transport na à l'aise. Ba koyamba pe biso so enseignant za satisfait. La gratuité. Biso ba parents mona va comprendre les leçons. Après ça fait combien? Oui. Ah bon après belé bon le bisalo bisanga. Biso te. Ba le bisande chef de l'état. Ko yenda lobi gratuité d'enseignement. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Enseignement, tout le monde n'a pas l'école tout le monde n'a pas peinture, tout le monde n'a pas prévoir, tâche, mais n'a pas l'état, tout le monde n'a pas des salités. Il faut quand même lancer un message d'un ministre enseignement quand même. Étant que ministre enseignement, tant au Sogolinda ou no Gitoko, faut Sokola, sa ministre d'enseignement pour l'école n'a été. À sa ministre d'enseignement pour la Batunion, surtout pour la République Mobimba. Bah geste barrière wana, hier sur le gouvernement, na bande konaye. Bah ça la biso pe moi faveur, bah kabolé la pe bah na biso pe bah cash né en gratuit pe l'école. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Lelo na regretaka enseignant oyo atangisi muta komi ministre mais aza malheureux. Ah c'est ça aussi. Et là comme ça ba droit na ye ba respecter yango te durant ba année mobimba sa ela l'état. Yo quand c'est enseignant atangisi muta pesi mutu mayele muta komi ministre ya aza malheureux pona nini? Ba respecter ba droit na ye. Lokola sala profession wana kaka eza ko obligé ye aya kaka. Biso to subir ba parents, eza ba parents l'état soigné na ba enseignant. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Oh, élection, voter ngai obami na mire na biso wana penza lem sur l'état ko soka. Bona ko longolango. Na Covid-19 to moni député moko te. Honorable moko ta sui kashine. Aya okabula batu. Ça vous mentir na opumisa mutute. Mana mona kaka justement pa ya Zakari na witsa kitambo. Salut bonjour fidèle abonné Nyon sur Edemban dans London TV. Vraiment les lots à la rentrée scolaire classe zongiba na biso bafandi longtemps nanda ko Covid et kangiba na Covid et baby saki calendrier scolaire mais enfin les lots classe et bandit toi quand même na l'école toi mais un peu ko interviewer ba maman to yeba est-ce que classe zongiba maman va satisfait bana Nyon so bazongi classe to pisa na maman boko mbote to moni bonjour madame. Bonjour maman. Ça va bien. Mais classe de les zongi on les 50 de parce que tout le monde a un problème de maman uniforme. L'uniforme c'est sonné. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai porté mon uniforme à Bana et ils disent que confinement empêche bon ma bébé mais uniforme est payant. Oui. Tant que parents tu payes déjà $10 l'uniforme. Ça approcher un peu. Tu payes $10 l'uniforme. So déjà 100 parents payent déjà $10 et il y a déjà beaucoup. Bien sûr. Ça vous permet même d'acheter un groupe électrogène. Courant paysa malongate. Ils ont dit que courant malongate bah on peut na poka basala musalate. Parce que bana musu bazongi oyanga mwana yeyo Rosie à la première primaire à quelle classe t'es?
Oh là là. Toyebe ba masa ba kangi porte. Mais vous savez quand même pas précaution parce que ça rappelle la Lacoste, parce que bébé là c'est Lacoste mon quoi qui toko. Hein? Vous faites pas précaution. Lacoste c'est ça qui me suit ba stock nango esili. Parce que c'est moi aussi. Ba stock non c'est si ba beto tozonga lelo pour tozwa mais ba si pas sous ça la tête donc c'est 2 minutes. Bonjour, excusez-moi madame, bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Trifiane. Trifen. Aujourd'hui c'est la rentrée. Comment tu te sens? Tu t'es resté très longtemps à la maison, maintenant tu rentres à l'école. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je suis très contente d'être à l'école. Tu es très contente d'être à l'école. Si tu es fatiguée à la maison, maman t'envoyait tout le temps, hein? Maintenant tu es tout le temps contente. Tu peux dire quoi à tous les enfants qui sont encore restés à la maison? Oh, je peux dire qu'on dirait qu'on les a pas acheté des choses, mais moi... Oh, c'est fait la voix. J'ai honte. Tu as honte. Tu es toute belle. Pourquoi tu as honte? Oh, j'ai honte parce qu'il y a tout le monde et ma mère. Il y a ta mère aussi. Ah, comme ça je vais interviewer maman à ta place. Ok, elle est où maman? C'est elle, maman? Ok, bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Stéphane a honte parce que vous êtes là. Pourquoi elle a honte? Non, elle parle bien, je ne sais pas pourquoi elle a honte. En plus, elle est très jolie. Ok. Comment vous vous ressentez? Parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Classe, ils ont resté longtemps à la maison. Trifen a dit qu'elle était fatiguée de rester à la maison. Tout le temps, on l'envoyait. Maintenant, ce que classe impressionne les années. Bon, impression que mon va nanda coupé, ça qui déjà congé moulaï. Donc, bana ba komi ko tangwa makamususu ba ko ko sala te. Donc, c'est bon que bana ba zongi de l'école. Donc, en tout cas, moi là, c'est mon cas. Merci beaucoup. Voilà, madame, je disais, vous pouvez quand même prendre des précautions. Par exemple, la Coste, au sein il moins chip, si comme on a reçu la classe, solution une bafé si bien on a 4 écoles. Le but c'est là-bas tonga là n'basi ça. De bazo tonga parce que bana problème à courant. La Coste oh ya maison ya bango exact. Momoni bébé on a zala qui est un peu plus âgé que elle. Ouais. Yango des zala qui na bana ya classe supérieure, la secondaire humanité. Ce que escali il y a bango de primaire en des athées. Il y a bango des athées. Voilà, mais tu peux dire quand même quelque chose dans le gouvernement. Bon, on a vu ce classe et Oumeli, aussi ma précaution, classe quand même et Zongi, gouvernement te féliciter bango. Tu peux quand même laisser quelques messages pour le gouvernement. Bon, on a vu ça. Vraiment, féliciter, je ne saurais pas du tout parce que tout marché bien. Il a assez de techniques commerciales n'ont pas encore reçu leurs résultats. Ça se fait jamais au monde. La 6e, et puis en première, bah bandit déjà. Parce que la 6e des humanités va clôturer déjà. La 5e va passer classe. La classe se faisait déjà clôturée. Peut-être que Bibi la 6e a passé classe avec première graduée. Parce qu'il y a 4 ans qui parlent, le moi on a bandé la 6e en temps à la classe. Si c'est déjà clôturé, donc ça ne marche pas. Depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Vraiment, je suis tellement déçu par le gouvernement. Mais tu peux suggérer quand même quelque chose au gouvernement et en Bokanabiso. Le gouvernement en Bokanabiso, vraiment, aidons-nous. Tous en temps, ils ont peu. Les enfants ont passé 6 mois à la maison, c'est beaucoup. Maintenant, il faut que se rattraper dans les cours, dans les bango, pas s'organiser. Dans le mois de octobre, tout se passe bien. Pour ce en novembre, tout ça marche directement. Même ceux qui sont à l'université, si ça classe bien. Parce que le temps est un peu court. Donc, le gouvernement en Bokanabiso qui fasse un effort pour Nabiso, classe qui est malin. Parce que l'avenir de demain, c'est en eux. C'est ça un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est gentil de ta part. Ok. Voilà, on continue avec les interviews parce qu'il y a beaucoup de mamans ici. Il y a beaucoup de mamans. Monsieur, vous pouvez dire quelque chose quand même. Vous êtes aussi parents, non? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Kitoko makasi tosepeli na mokonzi ya mboka. Asali biso bolamu, classe ofele, malgré tout makambo dola ndeza o mata. Alors tozonyo komande yango wana. Banda kwa bato tokofuta ndenge nini? Dola eza likolo, papa na biso taela biso makambo dola. Mais voilà, dollar est à l'écolo, il faut batanga, il faut parents bafuta ndako, il faut transport baya kana classe chaque jour. Mais tu peux quand même lancer un message mon le gouvernement bon cannabis. Ce frère bana bazongi classe mais ba précaution nini bazui pour la solution ya dollar ko yopé. C'est le tozolo ba ngwana. Donc il faut mkonza mboka atala mamba dollar. Toko vivre ndenge nini? Banda kwa bato, kolia biloko nyonso eza ya komata tokovivre ndenge nini tofuta bana ngo ndenge nini ataka na tosombelanga bango be uniforme tosomba ndenge nini tandis que dollar eza likolo. Voilà, merci beaucoup.
Merci, merci. Hein. Ok, on continue quand même avec les interviews. Il y a des parents qui sont là. Bah, il y a vraiment quand tu na bango, na école, na moni pe bana bazali, balati uniforme. Venez les enfants. Bana pe bazali, bana balati, banani. Voilà. Mon caméraman a dit non. Merci beaucoup de best. Ok, on continue quand même. On va interviewer le parent ou on continue avec le. Je peux que parler. Voilà, école les zongi lelo, école les zongi vraiment. Bah parents baza ebele. Awa ba ko tika bana na bango. Bas kende ba classe. Mais tout le monde a parents ebele bazo lela, bana bazo na ba uniforme té, bana basali boye, bana bazongi si boye. Mais on comprend pas qu'est-ce qui se passe. En principe normalement, ceux qui bana bazongi classe, on est dans ba lycée boye baté ka ba uniforme na école, baté ka nyonso tout mais ba master ba lobby uniforme exacté. On n'arrive pas à comprendre. Uniforme exacté il fallait quand même baper ça accès na ba parents parce que ils ont des numéros de parents. Il fallait quand même appeler les parents, prendre des précautions que l'école va retourner le lundi, acheter quelque chose pour les enfants. Je ne sais pas, il y a des mamans. Vous pouvez quand même dire quelque chose, les mamans, messieurs? Bonjour. Vous pouvez parler? Ok, merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour. Classe Zongi, vous pouvez dire quelque chose? Bon, tout s'est bien passé. Hein? On a reçu les enfants comme il se doit et tout. Donc, c'est bien. Mais la rentrée est effective. Vous ne plaignez de rien, vous avez trouvé l'école intacte. Oui, l'école est propre, vraiment Bolingani. J'ai trouvé que tout était propre, organisé et tout, c'était bien. C'était bien, on a aimé, c'était bien. Merci beaucoup. Mais quand même, les enfants ont fait 6 mois à la maison. Est-ce que vous avez quand même à revoir parce que 6 mois, c'est pas peu de choses. Matière Pekobunga, Bino, étant que les parents, tout le monde dans le gouvernement, étant que les parents, Bino, mon copain, besoin de précaution, ni tant que la classe, pour rafraîchir le moral là-bas. Oui, on a fait ça parce que je suis venue accompagner celle de la maternelle ici, mais les autres sont à Fatima. Et à Fatima, ils avaient organisé des cours et nous-mêmes, on prenait aussi le temps de reprendre avec les enfants certains cours et tout. Et on a fait ça. Parce que si ce n'est pas au gouvernement de le faire, c'est aux parents de le faire, hein, de répéter avec les enfants. Non, ça c'est le rôle des parents. Les parents sont là pour éduquer aussi. L'école a son travail et les parents aussi doivent faire son travail. Donc il faut répéter avec les enfants. Merci beaucoup. Madame, vous pouvez ajouter quelque chose? Non, elle a tout dit. Elle a tout dit. Et tu peux lancer quand même un message pour le gouvernement quand même. Bon. Est-ce que je dirais au gouvernement va continuer à encadrer? Je voyais ça à la télé. Programme surtout il y a un 6e. Hein. Cours à tout moment. J'aimerais qu'il va continuer même na banda année oyo futa enseignant pour batangisa bana bien. Merci beaucoup. Voilà, je vais parler avec maman. Maman, s'il vous plaît, je suis là. OK? OK, madame, vous pouvez dire quelque chose? Gouvernement ça la enseignant. Gouvernement a futa enseignant. Moi parce que mi bazoninga ko futa maté, bazoninga kotangisa bana bien parce que bazo futa bango te. Mama margema toye a banda pona uniforme bana ezate. Ba osa biso kaka kende zonga. So ba pouvoir ko tonga uniforme bana te. Ah c'est ça aussi. Hein? Fuka tonga uniforme bana avant. Basi ni be futa ba enseignant. Oya bango bana bazotanga. Ya biso bana bazotanga malamu te. Ba futa bango po batenso bana biso ba malamu. Ba tonga uniforme bana pe ezalaka avant. Merci beaucoup, vraiment, gouvernement congolais, nous devons quand même faire la part des choses parce que bana bakoy ya bel et bien à l'école, toye ko tika bana batanga. Mais ceux qui enseignant ba payer té. Maman maman na moni ozala kana maman mbote maman. Ngama ona no départ naza mwana enseignant. En tout cas tozo regretter mingi bache gratuité. Mais ministre na biso ya enseignement to sepela na yete to lingi na biso yote. En tout cas to lingi te. Ba enseignant ba ofuta mabiente. Bana ba kozo éducation ndenge nini? Éducation bolobi bien éducation de base. Mais ba kozo éducation ndenge ni soke enseignant na poche ana eloko te. Enseignant zo na classe allié te. Enseignant zo za na transporter. Ale mwana na kozwani. A ozala nerveux. Tanga ozala nerveux mwana kozwani. A ozo eloko te. En tout cas, bo sunga biso. Ministre, papa Fachi, so moni esimba te. Longola ye. Ba ministre baze belé. Longola ye, cha mususu, po ba enseignant ba yoka bien.
mutu avivaka na mbongo na ye te, avivaka na mbongo akosenga te, avivaka na salaire na ye. Tant enseignant azozwa salaire te, akovivre bien te, aotangisa bana bien te, ba diplôme bazozwa ya bien te, bakomi ko satisfaire ba parents, soka ye apesi quelque chose pour moi na yazwa. Mais moi na ndako azokoka kotanga te, moi nazokoka kokoma te. Eza bien te. To sepela na biso te. To sepela te. En tout cas, pour na wana bazola ba gratuité mais bango bazola la likambo gratuité. Babi gratuité, moyen to zo bambongo na biso ya ba nini ezate. Donc alors ba bandenga robongisa. Mais maman, gratuité eza mabete. Est-ce que ba professeur baza payer? Bana bako ya classe gratuite, mais ceux qui professeur paye bana ne batanga kesika musu avant à sortir ndengene. Maman likambo gratuité eza mibeko likondinde lobi likambo gratuité. Wana to okolo beloko te. Mais ba satisfaire ba enseignant. Ba droit na bango ba pesa bango. Bazana ba enseignant mususu bazana bazana ba numéro matricule te. Mais ba ministre wana na bandaku na bango bana na bango bazana ba matricule. To yebi biloko nyonso wana. Ministre wana, député wana, mwana na ya zana matricule enseignant, oh yazo kambongo avandaka na ndako. Omoni, mais ba enseignant bazali bazana ba numéro matricule te. Ba règle batala biloko wana bien. Batala biloko wana bien bacha mutu nyonso na place na ye. Ke mutu nyonso asala mosala na ye. OK. C'est ça. Merci beaucoup maman. Madame, vous pouvez parler aussi? Papa, vous pouvez parler? Vivez ma maman parce que classe ezongi eza kitoko. Papa, vous pouvez dire quelque chose? OK. Messieurs, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Tozo continue vraiment. Bah messieurs bazolo ba classe ezongi ba parents vraiment ba ina bana na bango gratuité pezali. Bonjour messieurs. Bonjour maman. Vous allez bien? Naza bien par la grâce de Dieu. Donc classe ezongi lelo. Tu peux dire quand même quelque chose na gouvernement. Au moni ndenge classe ezongi lelo. Bon, merci beaucoup par rapport ya mibeko ya bakonza l'état classe ezonga lelo. Classe ezongi lelo eza esengo pona bango. Oyo bazana misolo mais ezali pasi pour la population oyo azali souverain premier bazongisi mais bapesi ba parents faveur nini oyo bango pe bazongisa bana bango. Je pense que handicap otokwei nango lelo ya ba difficulté moboti nyonso a préparé la rentrée scolaire ya bana nae pendant 2 mois et nous avons été surpris à Covid-19 et frappé le monde entier. Biso na mboko tozali sous-développé, bana na biso bazaki na mesure te ya ko rattraper ba oyo bazangaki. Même système oyo bozwa kaka ke ba point ya mwana salaki na première période mwana matela classe. Po na ngai ezalaka te. Mais tondimi yango kame bana ba mata pona nini? Ba para bana ba difficulté ya futa classe. Azobo ya mwana bandela. Ngai ma fille, fala mata 6e. Lokola za aîné de la famille. Na bandi selié 5e. Ah bon? Pona nini? Na mona ki ke évolution azalaki na yango. Na oya komi nango na gratuité. Cela veut dire bana ba komi ebele. Azo maîtriser les choses bien. Na mo lokola ti mona komi ambrier. Na tala sala nini? Na moni ke no il faut na bandelisa ye po a évoluer be parce que aza yaya ya liboso. Ngana lingaki nini na gouvernement. Tant bolobi gratuité d'enseignement. Il fallait botinda ba inspecteur batala ba espace na ba concession et ba école. Batonga ba nouveau bâtiment pour que recevoir bana. Bolobi gratuité, bosa l'expertise na ba école nyonso ya l'état soki batongi wapi. Sauf kaka esika mokonza mboka tanga na mokengeli nde bazobetela toloke batongi. Ministre enseignement. Soko tali ba école na ye, eza na peinture mais so tali ba école monsieur na ba peinture te mais yenda za ministre enseignement. Il fallait assurer ba geste barrière aux propriétés tout ça. Mais si on a une école na emoko. Bon mon année c'est propre. Et tant que ministre enseignement, il fallait à solola nambula matari ba chape ba moyen wana ba réfectionner ba besoin de ba salia salité. Baba eza salité. Natani no ba bongisa yango dans tout cela. C'est pour cela nous voulons que non. Bana baza ebele, za gratuité c'est bien. Ba facilité pe ba parents. Parabela mutute, cahier de communication à l'école. Acheter l'uniforme. Na ebike na Congo. Tozaka na biso na ba sentiment. Na Congo tozaka na ba sentiment. Au lieu de savoir na uniforme kala yo so lingaka bimaka mbenzolo. Okola tisaepe o ya kala wana na mayele na eza uniforme te. Classe ici la katotambula na mutu. Est-ce que le yebite ke ba licencié na ba diplômé ba osala pété? Pona nini?
boulot pesate mais asilisa pe classe na avant ana uniforme yo somo licenciement zana ou soit ana syllabus non. Nous voulons que non l'État a aidé les enseignants a facilité par nabango enseignant a yé na gratuité bana ba ebele atangi 6 mois na à l'aise a joué prime na à l'aise a joué transport na à l'aise ba ko yamba pe biso so que enseignant za satisfait na gratuité biso ba parents au moins na comprendre les leçons te bon apé belé bo lobisa lobisanga biso te ba lobisa ndé chef de l'État pour yende lobi gratuité d'enseignement na ba école conventionnelle to bande ko futa ba minerval na biso mokonza mboka facilité gratuité na bana banda okende classe te bana ba ye to yebi na biso bien ba école ezoluka ba moyen ba stratégie ba récupérer moyen eloko oyo babandaki na ba sali nango pendant 28 ans to mesanisa bango mabe pona nini paiement ya ba enseignant zaki malamu te siko so bo améliorer paiement ya ba enseignant aux ala très à l'aise à occuper ba droit misusu quelqu'un ko ba ocha na ba école te c'est pour cela ngai vraiment lo na lo bango bien Fati béton na ki Fati béton para na para za ko couler qui béton et souffrance na yepé. Vous comprenez? Qui béton on a para na para bazo couler niveau ya dali na ya souffrance. Et ça béton récité. Et ça béton peut mutu mutu sibiro ya ye na béton na so ya faux septique, so ya chambre de visite, so ça peut ya dal. Et le chef du gouvernement, monsieur le premier ministre, ba solo la bien pour ba aider to silisa makamba ba kuluna. To na posa mboka o ezali évoluer. OK, merci. École ba obongisa te. Mais so kina ba chantier na bango. Ba brique e matin. Ba brique zo matin. Monsieur de toi souverain premier. Monsieur, je voulais poser une question. Ministre et enseignement, tout le monde n'a pas l'école à l'école est belle. Tout le monde n'a pas l'école peinture, tout le monde n'a pas l'école à prévoir, à cacher, mais n'a pas l'école à l'état, tout le monde est bilo qualité. Vous pouvez quand même lancer un message dans le ministre enseignement quand même. Étant que ministre enseignement, tant au Sogolinda ou no Gitoko, faut Sokola, ça ministre enseignement pour l'école n'a été. À ça ministre d'enseignement pour na batunion surtout pour la République Mobimba. Ba geste barrière wana hier solo na gouvernement na bande konaye ba sala biso pe moi faveur ba kabolela pe bana na biso pe ba kashine yango gratuit pe na école to yebi ke ça bien pour na ko aider santé ya bana mais ba kabola yango peti na ba école ba réflexionner oyaye ba réflexionner pe nyoso to ba fond ezali nango ezalo ka manque bonne volonté ba ko tia structure mobimba po ba landela makamba ba concession ya école ale ba ko soma mapango na mbudi ba ke ko tonga na ba bisiko esa ba banlier bino bobang ndeto bango to obera banlier mais yeka déjà ke otonga kanga na mbongo ba pesi pour que no ba améliorer condition ya bato ba opesa bana maele lelo na regrettaka enseignant oyo atangisi mutu akomi ministre mais yaza malheureux. Ah, c'est ça aussi. Pona nini ba droit na ye ba respecter yango te durant ba année mobimba sa ela l'état. Yo quand c'est enseignant atangisi mutu apesi mutu mayele mutu akomi ministre yaza malheureux pona nini ba respecter ba droit na été. Loko la sala profession wana kaka eza ko obligé ye aya kaka biso to sibir ba parents eza ba parents l'état soigner na ba enseignant bien au moins ba enseignant faut na été ah ouais une chose encore et lorsque ça peut ça passe makasi ba maman va se plaindre na poser le papa bana ba sala ki examen d'état jusque là misu sur ba résultat bimi misu jusque là bimité bon bazongi si bana classe je sais pas ba ko se départager ndenge ni na ko calculer ba exeta na ndenge bana bazongi classe je sais pas vous pouvez dire quand même aussi quelque chose par rapport à ça non pona wana na yebisa ba maman pena ba s'inquiéter te na ba ne couler tant to zotanga bana bazongi na bango classe d'état pena bimité hein biso mutu ayebi pena série ba journal oui 2 mois 3 mois moi facilité oyo ba marqueur ba sali yango pona ba intérêt pe po ba yebi ke no ba teki résultat na Vodacom a ko récupérer ça monde d'intérêt ba banga na bango te ekobima koto yo bazwi attribution mususu ezo sala pona maka mususu côté kuna attribution mususu vezali pona ko lukandeni ko pesa ba résultat eza na vraiment eloko ya obanga te. Série à bas journal, tala comme un journal. On attendait. Les enfants, ils ont déjà commencé le chemin de l'école, mais vous attendez le résultat. Là, je pense que boye bien. Et ça, c'est vraiment difficulté. Côté wana, et ça, ba maman, ba étudiante, ba étudiant, ba zelana bango, ba résultat ya bana. Et ça, c'est difficulté. Et ça, c'est difficulté. Ok.
Bon, biso to moni ba mama na moni mama mo abwaki libanga. Omoni makama mboko yoko eza makama balisanga te. Bino bo sangani to yebi o groupe Kingandi o groupe Kingandi. Sko biso nde ba koni to ni yokamaka. Franchement. Poto boche o groupe Kingandi o groupe Kingandi bo kabula. Biso ne so ba congolais mais o groupe Kingandi o groupe Kingandi ba kabula ka mo eloko na mpanziti. Sko se ba kaboli yango wana na onsenga ba limbisa biso. Na ba prochaine élection ko to yebi ki ba futaka ba droit na bango na l'état. Na mire na biso ba yana bango na papier te. Oh élection voter ngai obami na mire na biso wana penza la msuku l'état kozwanga. Pona ko longolango na COVID-19 wa to moni député moko te. Honorable moko ta suis Kashine aya okabula batu. Ça vous mentir na okumisa mutu te. Ngana mona kaka justement pa ya Zakari na Wiza Kitambo. Zakari baba baswe. Azui ba Kashine. Mais ba onyo surtout o ngai nani soko lingi peuple partager souffrance. Kashine kutu ba yena ngote. Et bongo ba bijou bi marapona ba enseignant. Et bongo livre to kosomba les intérêts pour na bana. Pour na mayela bana na biso. To somba na biso to message na biso na souffrance o ba nyoko la biso. Ngana yebisa bango Congo eza ya Nzambe. Soko nyoko li peuple congolais. Oko kufa no son yeba maladi. Oko kende na yo saba lokayo. Pour faire souffrir multitude ya ba parents congolais ba souverain premier oyo ba so contribuer. Mbongo ba obuka kuna. Ezaka mbongo ba osenga ya livre mama oyo. Ya papa oyo aki akule béton ateki ndunda ateki nini tango ke na trésor public ale ya buki 200 millions pour ça décideur mais faut pas bape bilakeli mabe pe bafuta ka nyongo nango c'est ça aussi soka buki yango lelo te bilakeli mabe bafuta pe nyongo nango olelisi ba mama peuple congolais boyo okofuta nwango le msuko na mukolo mukie. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Voilà, tout ça, vraiment interview. Vous avez compris que bah, parents bah, ça vraiment mécontents. Pourquoi on dit ça? Parce que classe normalement est zongue. Est-ce qu'ils ont payé les professeurs? C'est ça aussi une question. Pour bana batanga bien, il faut que les professeurs bah ça la payer. Les professeurs à ça dans les boumou. À côté c'est moi na cours ndengeni. Autant qu'ils ça bien tant, autant qu'ils ça pensa qui to côté parce que yemo kazole là, yemo kona nous bana na eba ke classe té, yemo konda kuna eza na nzala. Mais comment voulez-vous papa ya ndenge wana atangisa mwana malamu akotangisa mwana malamu te? Comment voulez-vous que professeur oyoyo bana na ena ndaku na bazana nu bien te bazana nzala na libumu yake ndeko pesa mwana ya mutu mususu leçon est bien non akosala ngote. S'il vous plaît gouvernement ya mboka na biso moi j'ai l'habitude de vous dire faisons la part des choses hein. C'est vrai gratuité eza mabete gratuité ça bien mais allez voir na ba salle de classe bana ba fandi 4 5 6 5 na ban moko ban eza mukie ce qui bana baza déjà 5 moi na respirer ndenge nini bino balobi ba geste barrière. Est-ce que vous avez déjà pris des précautions na ba geste barrière wana na ba ban ce qui bokuti bana baza serré bana ba fandi na bango bien te ba geste barrière eza te moi na ko tia cache nez oui mais tanga za pemena muninga ba grippe ezali muninga za pemena na tousser directement essuyer hein directement ekozwaye gouvernement mboka na biso to mekampe kolinga Congo ekozala bien mingi Congo eza biso hein Congo to linga ngo mingi na makam nango to sepelaka nango mais bino pe to votaka bino to chaka bino place wana ministre enseignement s'il vous plaît ministre enseignement fait la part des choses parce que na bekol na yo kuna nyos eza tokos mais bekol à l'état parce que aux ministres yon dozo chapeauté place wana donc bekol ya l'état pe et ko kozala bien makasi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi Nadia Jebe la femme selon Jésus-Christ. Je vous dis déjà au revoir. Abonnez-vous.